Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwami na Djamena capitale ya Tchad mokolo ya lelo pour participer à l'obsèque national organisé na mémoire ya maréchal Idriss Déby ou Akufa qui suite ya blessure na front le 20 mars dernier. Que journée à l'élève dédiée journée internationale du livre et des droits d'auteur tokoye lelo le 23 avril. Importance ya livre peu importance ya droit d'auteur. Na sport Dauphin Noir a gagné Lupopo na score ya 1-0 na cadre ya championnat national ya Lina Foot. Détail ya élément nyonso oyo bokozwa yango na édition na biso ya mokona lelo ya magazine KNB News. Que vous allez bénir les bosses à poste télévision à bino pour la colanda KNB News et message pour informer bino toujours d'une manière très professionnelle. Mbote partout dans le monde puisque vous avez la biso tikato fongo l'édition lelo na sango oyo sénateur à vie et autorité morale et front commun pour le Congo Joseph Kabila Kabange a sali grand retour na ville province à Kinshasa mokolo lelo vendredi 23 avril. Après plus de 4 mois na ba province tokozongi la ba détail na édition la biso mosusu tolobaki yango de bandeli président de la République démocratique du Congo à rendre dernier hommage mokolo lelo na maréchal Idriss Déby au ya Tchad. Bon na ba détail na élément recevoir les honneurs militaires. Akomaki mokolo ya lelo vendredi 23 avril na Djamena capitale ya Tchad pour participer na l'obsèque national ya président Idriss Déby. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et Union africaine, a s'inclinaki elongona président français Emmanuel Macron liboso ya depuis mortel ya Idriss Déby, président de la République du Tchad. Oyo atikaki mokili mikolo eleki suite ya blessure oyo azwaki na front wapi akendaki mpona koluka kimia na nord ya mboka na ye. Tobosana te que maréchal ya Tchad asali 30 ans na pouvoir pe akufaki le 20 avril juste un jour après réélection na ye pour na 6e mandat. Pe ye azali remplacé na mwana na ye Mahamad Idriss Déby oyo azali kokamba mboka na conseil militaire ya transition oyo ekoconduire Tchad na ba élection dans 18 mois. République démocratique du Congo ezali kokabola mawa na liwa oyo ya président ya Tchad pe mokolo ya lelo vendredi 23 avril ezalaki journée ya deuil national pour na rendre hommage na maréchal ya Tchad oyo asikombaki liboso ya front wapi akendaki koluka kimia na mboka na ye. Tikate mondimo na ye epema na kimia. Congo Airways et Kenya Airways va signer coopération entre les deux pays pour que l'entreprise Oyo et Tambola Kitoko imagine un commentaire. Na présence, il y a deux chefs d'État. Il y a la République démocratique du Congo et Kenya. Ba directeur généraux, il y a Congo Airways, na ya Kenya Airways, ba signaki jeudi Oyo na Kinshasa. Mémorandum y attente na objectif y a renforcer coopération entre deux transporteurs nationaux Oyo. Désiré Balazire, directeur général ya Congo Airways na Alan Kilavuka, directeur général ya Kenya Airways, ba identifié qui ba domaine d'intérêt mutuel pona ba objectif est belé. Premièrement, co-favoriser échange, il y a connaissance, il y a ba expert, il y a innovation, il y a saleli, il y a malamu grâce à la coopération technique. Deuxièmement, pour renforcer partenariat régional na kati, il y a grande région, il y a Afrique de l'Est grâce à la collaboration commerciale pour na kokolisa trafic, il y a ba passager pe ba opportunité, il y a fret. Congo Airways pe Kenya Airways ba yokanaki pe ko soutenir viabilité ya ba transporteur grâce na collaboration moko financière suite na pandémie ya COVID-19. Mémorandum d'entente oyo eye ko bakisama na série ya ba corps ya coopération na domaine ya défense paix sécurité oyo esignamaki déjà mokolo ya mercredi
entre chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et président ya Kenya Uhuru Kenyatta na terme ya visite officielle na ye ya 3 jours na Kinshasa. Président Uhuru Kenyatta azwaki avion na ye po na Nairobi, capitale ya mboka na ye. E monanaki na miso penza ke asepelaki mingi mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na visite oyo po ye moko accompagnaki hôte na ye na pied ya avion kaka ndenge asalaki jour ya arrivé na ye. En tout cas coopération oyo epesi kitoko pe na mikolo ezali koya population congolaise na ya Kenya bakobuka bambuma na yango. Kinshasa eleki partout. Toke na est ya mboka na biso wapi armée congolaise ba neutraliser 17 rebelles précisément na Irumu kuna na Nord Kivu. Bon na ba détail elongo na Nathan Siata. La force armée de la République démocratique du Congo, FARDC, a annoncé qu'il va neutraliser 17 rebelles. Il y a coalition FPIC, na Kodeko, l'issue na Chine, ya Kilima, FRPIC, Mokolo ya Lobi, jeudi 22 avril 2021, na Marabo, na territoire ya Irumu, na province ya Ituri. Nouvelle Oyo qui rapporté na porte-parole ya armée na région ya Ituri. Lelo, ba milicien Oyo, bazalaki en coalition, ba lukaki ko attaquer, ba position na biso mokope. Toyaki ko réussir quand même kozwa le dessus sur bango 17 4 na bango bakufaki tokangi 9 P4 armes nde zali récupérer ndenge lieutenant Jilingongo atalisaki officier armée oyo abakisi lisusuke ville ya Bunia ezali sous menace ya attaque rebelle kilikili ba oyo bazali ko véhiculer ba faux message sur ba réseaux sociaux oyo bazali ko lobake probable attaque ya ba rebelle ya ville ya Bunia et sengeli esila tozali ko renforcer ba troupe nabiso partout aux alentours de la ville pour rassurer la population que la situation est sous contrôle. Il y a armée ndenge arasiraki. Depuis le week-end, il plus ou moins 60 personnes ba koufi pe ezali enregistré na Ituri suite ya ba affrontement ou ezali ko opposé ba miliciens coalisés na ba éléments ya ba forces armées à République démocratique du Congo. Situation oyo est poussée ba élus nationaux ya province oyo ba suspendre ba activité na bango parlementaire. Ti tango bakomona ke kimia ya solo ezongi na partie est oyo ya République démocratique du Congo. Kinshasa eleki partout. Force armée ya République démocratique du Congo va présenter unité d'intervention rapide pour la sécurité ya ville ya Goma. Ba détail na Nathan Siata. Colonne ya ba véhicule oyo ya ba forces armées ya République démocratique du Congo ezana Goma na territoire ya Niragongo ndenge bozali komona yango boye ezali te pona ko préparer to ko lancer attaque moko kasi ezali pona ko rassurer population pe ko présenter unité moko spéciale ya défense pona intervention ya ville ya Goma ndenge major Njike Kaiko Guillaume porte-parole militaire ya Nord Kivu azalaki ko rassurer awa. Il s'agit d'une patrouille motorisée aérienne dissuasive. Ezali bongo patrouille motorisée oyo ezali ko s'inscrire na cadre ya présentation ya unité brigade d'intervention rapide ya Goma oyo ezawana pona ko servir population ya Goma. Donc ezalaki très important que population ya Goma ayebaki azana unité ya intervention mobimba pona yemoko pe amelama ya pio ala la pongia ba bébé. Partout na Goma, précisément na territoire ya Niragongo et Sikawapi patrouille dissuasif oyo et bandaki ko leka population a bandaki ko sepela ko beta maboko kaka ndenge bozali ko mona awa. Nous sommes très émotionnés avec notre armée congolaise. Tozali na esengo pe émotion ya komona armée na biso na nyonso azali ko bongisa po na biso population ya ville ya Goma. Po na major Njike Kaiko patrouille oyo ya dissuasion ezali initiative ya commandant ya 34e région militaire ezali po na ko prouver que armée azali prête ya ko intervenir na makambo nyonso ndenge azali ko rassurer population awa. C'est une patrouille imaginée par le commandant 34e région militaire. Ezali patrouille moko oyo likanisi euti na commandant ya 34e région militaire oyo ezoko s'inscrire na cadre ya ko anticiper stratégiquement ba attaque ya lolenge na lolenge
pona kotala ba rumeur oyo ezali kotambola pe ezali ko déranger quiétude ya population na biso ezalaki important que population ya Goma ayebaki azana unité ya intervention oyo ezali na ba soldat ya solo ya ba forces armées ya République démocratique du Congo kasi sengeli boye ba peke unité oyo ako évoluer ye moko te po pembeni na ye azali na task force ezali ndenge moko ya kolakisa na population ki tozali wana na bango ensemble babanga eloko te po tozali prête ya ko défendre bango quel que soit le prix pe na ndenge elongo bani azala rassurer ki azali ye moko te armée na ye ezali wana ya kobongama pe ezali kozela nyonso ya mabe oyo ekoki ya patrouille terrestre oyo ezalaki appuyé na patrouille aérienne ya ba hélicoptère de guerre ya ba forces armées ya République démocratique du Congo. Kinshasa il équipe partout. Beltesco Etienne a marché lame de rasoir Nelson Platinum Triple X besoin idée na élément oyo Beltesco musungi ya mboka aye lisusu kaka ndenge amesana kosunga cette fois-ci aye avec Nelson Platinum Triple X lame de rasoir oyo atie na disposition ya ba congolais pona misala ya ndenge na ndenge eza na minu ya kosakana teta kaka bazali kobenga yango Triple X c'est-à-dire avec lame de rasoir oyo okoki kokata suki mutu mobimba osilisi na bakwe pe o arranger mutu mandefu sans problème. Lame de rasoir oyo Nelson Platinum Triple X ezali kitoko bondi milanga kasi sango ya kitoko makasi oyo epesi sai na mitema ezali ke ba coiffeur nyonso boyoka bien osombi kaka 10 farde ya lame de rasoir oyo Nelson Platinum Triple X oza na droit ya ndaku oyo lokola salon de coiffure moderne bakoya kotikela yo bango moko na ndaku sadi benga kaka na numéro oyo 081 85 00501 okozwa superviseur ya Beltesco oyo akozwa contact na yo pe akoya kotikela yo ndako oyo lokola salon epai na yo na ndako okofuta ata eloko te esili wana te yoka lisusu soki ozali pe na besoin bapesa yo mesa oyo ozali komona pe miroir pona okataka suki na yo kitoko na elengi nyonso tunanga nini somba kaka 5 farde ya lame de rasoir oyo Nelson ya Beltesco Platinum Triple X oza mobimba bakoya kotikala yo mesa oyo na ndako pe miroir oyo yo na basalo ya minene oyo tomonaka na baville différence ekozala lisusu te. Beltesco alobi peke bacoiffeur nyonso à chaque fois bakobanda koutiliser lame de rasoir oyo Nelson Platinum Triple X bakobanda koenregistre bango pe na fin du mois bakozwa mwa eloko na cadre ya récompense po bazali bacoiffeur ya Beltesco. Kinshasa eleki partout. Bandeli le 23 avril ezali dédié journée mondiale ya livre pe ba droit d'auteur importance ya livre pe ba auteur bona na ba détail na élément oyo malgré la place de créé en 1995 journée pe date ya le 23 avril ezali dédié journée mondiale ya ba livre pe ba droit d'auteur yango ezali journée organisée na UNESCO branche ya Nations Unies oyo ezali ko promouvoir lecture publication pe ba droit d'auteur date yango ezali ko rappeler décès à 3 grands auteurs William Shakespeare, Miguel de Cervantes pe Garcilaso de la Vega. Pe kaka date yango ezali sous date de naissance ya auteur ebele na monde mingi na France. Le 23 avril ezali occasion ya ko célébrer ba auteur pe ko pesa bango longo ya nzela ya ba droit d'auteur na bango atako na monde ya numérique auteur nyonso azali na droit ya ko vivre na misala na ye pe na nzela ya ba œuvre na ye. Livre ezali moko ya ba richesse na monde oyo et bombaka ba connaissance pe fungulaka na yele. Livre ezalaka wana pona ko divertir pona ko apprendre kasi efungulaka pe bwanya ekoki kopesa yo pe ba makanisi ya sika pona ko créer biloko ya sika yango kotanga ba livre ezali très important.
na cadre ya journée ya lelo parents encourager bana na yo bazwaka tango ya kotangaka ba livre na place ya kolekisaka tango na ba programme ya télévision o ezali ya âge na bango te pe na internet. Journée du livre ezali pe interpellation na gouvernement congolais ya ko valoriser ba hommes scientifiques, ba écrivains pe ba innovateurs. Pour mingi tomonaka que secteur ya science ezalaka vraiment délaissé par rapport ya ba secteur misusu na mboka na biso ndakisa musique, sport pe cinéma. Soki olingi remarqué yango tala kaka ndenge décès to maladie ya musicien to moto ya cinéma ezalaka porté na gouvernement congolais par rapport ya homme de science, alors que bango nyonso bazali kosala mosala na mboka kasi science ne ekoki kochanger état ya mboka pe komema biso na niveau international mosusu. Yango ezali domaine moko ya konégliger ata mokie te. Kinshasa eleki partout. KNB News, première chaîne d'actualité en continu kasi na lingala awa tozosala mosala toko ndenge kaka bolingaka. Bonjour extrait à 3 émissions où ezali déjà en ligne kindoki politique bonzambe pe bitambola butambola. Tobengi yango Firkim la kisi foire d'idées et de réflexion sur Kimbanteke. Pourquoi lelo na mboka na biso elo kuzuzo ngisa mboka na biso simaïza capacité de générer des idées nouvelles et puis capacité de réfléchir autrement. Depuis tozo indépendance na biso kino lelo on a tozo na carence ya ko générer ba nouvelles idées et puis tozo na moi carence mususu ya ko réfléchir autrement ko sala makambo ndenge mususu ya ko kamweza nini ba ministre ebele ya plan baleki mais bazana planté ba ko ba été bon mboka na biso 50 ans après population ekomi boni il faut tonga banda ku boni ba école faut tonga boni donc carence ya ba idée nouvelle na ba réflexion ya sika eza penzate yango biso de lobby il faut pour la commune na biso ya Kimbanteke europé et kokisi déjà plus de 50 ans même moi banzela pesa la kapenzate ntona banzela zo kwa mi balé nzela na biso ya nzoko oyo musée ya tongaka na oya mokali depuis batonga banzela wana kino lelo banzela musu ezate ba école ya malonga pe ezate et puis logement ya malonga ezate yango tulobi boye biso tolingi un peu to sangana bisika moko o to bengi yango foire to meka kotia ba idée makanisi ya sika to meka pe ko réfléchir na ndenge ya sika po ete to mema développement na commune na biso. Donc foire d'idées et de réflexion ce qui Kimbanteke eza lisanga ya ba élu ya Kimbanteke na ba non élu lisanga ya ba notable ya Kimbanteke lisanga ya ba acteurs sociopolitiques et économiques ya Kimbanteke ba ko se mettre autour d'une table pendant 3 jours pour na ko réfléchir pour na ko générer ba idée ya sika pour na ko bongisa Kimbanteke kende liboso to kanisa to loba ndingi to ko sala po ete insécurité elongwa na commune na biso ndingi to ko sala po ete kuluna elongwa na mboka na biso ndingi to ko sala po ete to encadrer bana na biso ya basi na mibali ya Kimbanteke ndingi to ko sala po ete to attirer ba investisseurs. Willy Bakonga arrêté, Willy Bakonga bakangiye na 2 millions. Oyo ke soki lelo justice congolaise eza malamu. Faut pas s'ambisser en public. Willy Bakonga il faut purger peine à 30 ans. Il y a servitude pénale na mboka Congo démocratique. Azala sacrifié ndenge ndeko Vital Kamerhe abeto 20 ans na ishe wana Willy Bakonga loba lobi aibi problème moko te eloko nini kosala kima botala ba congolais ba leader ya ba parti politique yango bato balobaki bango baza ba kabiliste Willy Bakonga c'est la honte na ligne équateur na fictif ba ekolo na lobela bino na ba mbongo wana ba shole bato bokabola mbongo wana 2 millions o lelo ba ki kofuta ba agent de l'état ba fonctionnaire bazo kemba ba papa ya bana bazo kemba fonctionnaire de l'état soulier tengama
likolo ya koya musala na volonté administration na batumba ya fonction publique na ba Rwandais tango fidèle kotakawa eza pasi soni Willy Bakonga voleur ako discuter nini 2 millions accompagné bongo akotisaki na ba compte na ye na kodiela bino ba liste ya ba Masaro ba Masaro ya Willy Bakonga baza na ba école o l'état sengeli ko récupérer bientôt na bi ba école belé na ngalema wana eza na fictif à l'état mais ça ba individu mais biso tozo kemba tozo piocher o totikala kolona bakoko na biso balona ngo to précipita ba élection na niveau national bande ko bozola ndanga bien na lobby renouveau dans l'esprit tozo lo ba blocage sous na biso mo ba congolais mais na kanisi na ba élection prochaine bato yo basali ko yangela mibeko na assemblée nationale na sénat ba papa na biso mboso Joe Biden na ndeko bati lukwebo bo revoir bo pesa biso ba élection go ya ba élection na niveau local na municipal. Tout ça l'hommage à Papa Charles parce que lui il était en tête comme lumière donc il y a musique na biso le président de l'AMCC il est mutu le loti baolo de la AMCC c'est Charles Mumba. Alors nasima yango deuxième édition zali tokota na staff na nide toko rendre hommage et puis to rendra hommage pour la batu bakufa non on est là même à temps mutazana bombo to dit par exemple on peut savoir Papa Kabati voilà couple Buluba oui tozana ba papa Denis Monde batu bayiba te bakunda sister babanda musique kala batu bayiba onte bakunda za kunda sisters babanda musique na bankala pourquoi pas to rendre un peu hommage tout ça on a tout comment taper génération de les autres qui peut mais il faut te rendre cas batu hommage donc yango tina to les cas mingi na télévision parce que na profiter koloba que tout senga ba soutien tout na posa tout ça là mozole moko oyo et koki ko correspondre na rang ya Papa Charles Mumba Dinaraï Moni nayebi ke ba image de Jésus le kande na ndo baboué ba image Jésus le ka binomo botala kaka ndenge place bakunda papa na biso et eza penda kitoko te tozaki wana ba maman mususu baleli donc c'est pas vraiment bon par rapport à Congo et puis na place bakunda marâtre oyo bamesana kofundaka bana mbanda epa bapapa na pokwa soki papa ye mona asalaki boye azongisaki boye bolanda population congolaise ndenge lobi na micro ya Hervé Zaka soki olingi kobokola soso ndima mpe bangaki salite mpe nyonso ezali kolonda soso lisese eloba bakolo kasi généralement ezalaka pasi mpona motu oyo alingi mwasi to mobali asi abota anzima bana ya mbanda lokola bana na ye moko mingi basi soki akuti mobali na bana akobanda kotraite bana wana na même titre que mwasi ya mobali na ye donc mbanda na ye yango motuna etunani est-ce que ezali normal que mwasi apeselaka bana oyo abokolaka bana ya mbanda na ye ba rapport à tout moment epa mobali na ye ezalaka penza malamu mpe mingi te ko mwana mbanda aza mpe kaka mwana na kati ya ndako so ozomona ye na bamabe fu oza tanke mama fo korijaka ye tanke oza mama fo korijaki akolekelo na mayele te soki ozopesa barapport tuko papa na ye akoba ye akomonaka baza ebele na ndako yo ozopesaka barapport ka ya mwana wana tout le temps ya mwana wana akomona ondire olingi mwana na ye te akomona ondire olingi ye te mais ok bana mbanda mpe bazalaka na mwa babizaleli na bango ebele ya malamu te bana mosusu bazalaka bien mosusu akomi komona kaka ondire okomi lokola ye akomi na place ya mama na ye yo okomi lokola mbanda na ye
ndima mabe na charge na ye bana ne so baza mabe yo mama bongisa ye ba komandenge mona bana ndenge baza malamu ba komandenge moko po mwana na aza so mwana mama mususu wana te akoni mwana na yo ndi mtozo boko na ye mama na za wana te tata na kenda musala yo ndima charge wana boko la mwana zaka na éducation bien soko moni ke mwana zo bonga te wana ndo tali si tata ozomona ezalaka bongo mais za topesaka mobali ba rapport nyonso mobali akomi charge na makambo ebele oyo tomona na musala oyebi te mobali akosa pe crise poube po si ménage l'équipe trop de problème na mutu eloko ya liboso na koloba comme conseil mwasi ya malamu mobala malamu alokaka kimia pa mwasi pe ya bana eloko za makasi okofandisa mwasi na bana oyebisi mwana oyo aza mama na yo aza mbanda no ata mokolo moko te oyebisi mwasi oyo aza mwana na yo ata mokolo moko akozala mbanda na yo te sikoyo olinga ye ndenge olinga bana na yo eloko eza grave mosusu eza comportement ya bana mosusu bauti nango hier soki para aédike mwana na bien te mwana na comme na ndako abandi komenace mama na ye oyo papa mwasi papa na bango abali et comme un échec total. On a trouvé comme un tiraillement, un dégât. Dans le début, là, on a na poule bongo makamba bongo. Il faut linga ou assembler bambas à la même pensée, même esprit. Concernant le baquet, il faut faire de sa maman, faire de ses bana. Aujourd'hui, on a motopécié na en fonction na ye. Maman aza maman, atika la maman. Moi aza mon atika la moi. C'est ça la vie. Moni d'abord, c'est difficile pour moi si à yoka conseil. Du moins que moi si azala en Christ, parce que baso bazan en Christ, bango bazan en facilité à yokaner. Mais ceux qui azali moi dans le monde, azan mondaine, c'est vraiment difficile. Mais nakoko senga, ceux qui fallait na pesa toli, toni ko pesa bango, baye te y azali maman. Maternité ya maman liboso à mon passe il y a 12 mois. Na bana oyo pa robota na kata libota wana baza akomona maternité à 9 mois et ça pratiquement ndenge moko soka zui bango vraiment que za bana na ngai a copter bango na ndenge moko normal j'ose croire que vraiment bakozala très bien mais ce qui a kena nzela ya mbringa ekosimbate na pesika conseil que basi ba marate donc par rapport na mwasi bana liboso baza alinga bango lokola ndenge bana oyo ye aboti na mobali wana okomona ke vraiment symbiose malamu kozala vraiment bolingo makasi kozala kata ndako problème kozala te mama yeba que bana ya mobali na yo bazali bana na yo linga bango kaka ndenge olingaka mobali na yo pour en réalité bazali bandeko ya bana na yo oyo yo okobota alors pourquoi que ça la différence to konyokola bango yeba que mwana mbanda pe akoki kokoma moto lobi pe asungi yo koleka même bana oyo moko boti ezali question ya nini otie kati na ye nini olonaki kati na ye tanga azokola bonne éducation bolingo to haine donc mituna question wana po yeba que na mokili okobuka kaka oyo olonaki alors oloni nini kati ya mwana pe okobuka nini oyoki yebela on sait jamais donc mwana nyonso azali mwana Kinshasa eleki partout. Tous les éditions de la sport na cadre ya championnat national ya lina foot ba dauphin noir ba gagner équipe ya Lupopo na sport ya 1-0 bon na ba détail et le na Nathan Siata. AS Dauphin Noir ya Goma a s'imposé qui après-midi ya lobby jeudi 22 avril 2021 devant formation ya Saint-Eloi Lupopo ya Lubumbashi ezalaki bongo na score ya 1-0 ezalaki bongo na match retour ya championnat national ya football ya Vodacom Ligue 1 ezalaki disputé na stade ya Unité de Goma na Nord Kivu match ezalaki équilibré ba Goma Tracien ba multiplier ki ba effort au point ya kofongola score na entremise ya Willy Bokingo na 68e minute score etikalaki inchangé ti na fin ya match succès oyo et permettre na ba poulain ya coach Sirongozi ba respirer mais sans pourtant ba bima na zone na bango ya relégation bazali ko occuper toujours 14e position avec 19 points na 21 sorties ba chemino ya Lubumbashi
côté na bango ba s'éloigner na podium après défaite na bango oyo pe bazali ko occuper actuellement 5e place na classement avec 42 points na 24 matchs déjà oyo ici ba beti na match aller Saint-Éloi Lupopo a s'imposaki na score ya 3-0 ezalaki bongo na Lubumbashi. Kinshasa il équipe partout. Édition lelo ici, merci l'équipe technique et rédactionnelle qui accompagne qui mukolo lelo na sima caméra tozalaki na Hervé Zaka awa tozalaki na double pomo régie et mama ki na Timothée Kayembe et réalisation na Nathan Siata. Toujours na coordination et les grands lions de la communication Jimmy Mukendi ngana bino tokutani lobby pour la souci ko servir bino ndenge bolingaka toujours d'une manière très très professionnelle qui met en botte la bino. Magazine.